liboso JB Mpiana mutu pena liboso okoko luka pena kimie kota papa chéri soka le poche ka kimie koti o bozo sa musique bo créer moi bolingo ko bo créer moi bon mokoti boko sala nzembo mo pona mboka pona kimia na mboka mais bato ba tendance okuna ve na coin kuna azo la katanga era voine aya tia voix na comme côté parce que na muto te DiCaprio bali maman na bango moi sona ko bota DiCaprio e ben internet pour la maman be internet moi sona ko bota DiCaprio son o elukel nga problème parce que na lundi Sarah to la bien lobby so me ko kota manike awa no bem no babe mulangi mais mukolo bato ko kunda na plateau wana baba mani biloko mutu moko azoki parce que l'état oya parce que yebi que na o ba na conflit ba yoka na ate pourquoi ko sensa ba na plateau et comment ba politique hein. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda ba politique ya bien, Rolanda ba musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis là, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Oyabino Bolingara, la fille qui dérange, la giga, la femme du patron, Nazawana, par rapport à analyse. Tozo Sola Lelo, Bolo Boya, papa la mission Boketo le bara, Bokoto, Boya, Makamba Koloba et Yali, Nazava Awana, espace Kouya Kassongoa, donc pas Laetitia Kouya ainsi que Mati Kassongo, donc Nazawana, on sait la analyse moko, Bozala ebele parce que ba sujet na makamna Koloba. Bah sujet na makamna Koloba et ça la que bo comprendre ma bébélé. Vous savez le travail qu'on fait eza musala ya mayele. Et belé tous a mélangé dans internet parce que dans le la saki, dans le la loso mélangé, dans le la sucre ba mesangana. Mais par rapport à la éducation, par rapport à la classe totanga, tout est différent. Mais internet n'est pas ça et ça sera la mode des autres. Très chers téléspectateurs. Déjà, j'en profite d'abord pour dire merci beaucoup à Guy Solo derrière la caméra et aussi merci beaucoup à Exaucé dans le montage et surtout merci à mon boss JB Koumalouta Levra, pétrolier dans Kateba Dallas, donc via Matika Songo, JB Koumalouta aussi. Merci beaucoup à Ado Senga Maître Sengi Kingasani toujours depuis la Suisse. Papa Naroseti Disengo Moka. Merci na communauté qui est en Hollande. Merci na maman Nelly Moucheni, la présidente, première dame d'Angleterre. Merci na batnos pour soutenir Jemima Ibele. Na lingablo moi mingi, maman Belgique 4, maman Yabana, la dame de cœur, maman Belgique 2. Ma maman chérie, donc maman nanga oyoke non so na maman na kokate, maman na kokate maman, c'est vrai ma fille. Donc on a les 5 ans, on a papa, on a maman balinganga, Willy toi bello, donc Ogi Manzambi le silencieux de Rennes. Vous êtes belé, mon vieux Yadadi m'a dit me kola mon ben à Paris. Il y a nangai tobe banate to comme la fête, ba bonne année yango. Moi je dis toujours, dès que ça la émission boé, certes, tout le monde en a été. Mais bo adoptera biso le quoi baleki le quoi la bana le quoi bandeko la bino s'il y a erreur il faut que ça la que toye barango à travers vos messages
toyebaka que eloko moko boya jemima koto oyo osalaki mabe koto oyo ofingaki koto oloba mpona nini koto efo osalaki boye wana na koaccepte. Moi je trouve très mal nasali émission na nga boke na bacommentaire bandi kofinga nga banda loti lobi nayebi yo te soko da mama soko da papa soko da koko non répondre te yo finga na commentaire mpenga mpe na répondre na commentaire non soko komeli nga na PV mama libisa kotala munoko pe peut-être moi libaku kotala boyeboye et l'autre senga binoka yango wana mais tant bozora bataya kofinga na ba commentaire bolekisa bakonga no pour rien. Voilà, aujourd'hui je vais parler par rapport il y a conférence de presse il y a Kofi Olomide Quadra Koraman confrère na mtakendo salango, mais j'ai eu le temps de visionner l'image, j'ai eu le temps de voir ce que Kofi Olomide a parlé. Non, mais quand on peigne moi mon pied côté moro et aussi après cela je vais essayer un peu de parler par rapport à l'ibala ya batu ba kota raté. L'ibala ya batu ba kota raté. Et ça quand pour la Karine na tigre, c'est pour toute personne au non lobela. Lelo boye l'ibala ya DiCaprio na mwasi na ye bokomi ko lobela ngo. Na kofungwa ma awa. Bobone ba terrain na okende. Na koya sikoyo na eloko o maniqué à lobike à se retirer na F victime na ba warrior na ofunga mape wala donc c'est que bozala zala bozala zala parce que mama makoloba eza vraiment ebelé. D'abord pour commencer je vais dire merci beaucoup à ma maman chérie, maman Cathy Djembalos, Djemba Moukoua, ma maman, et merci beaucoup à Amiral Chamala, mon confrère pour tout ça, merci beaucoup à Willy Mavita, les coffres forts, Babitoara, le coffre fort, Moko, na Dallas, wana Willy Mavita, tout le ngagement, ibele, tout ça, wana branché, tout solaka, et ça, la rabisso vraiment, moi, plaisir. Kofi Olomide, à cette conférence de presse, à Poni Batouté, à lobby qui n'a pas 2 mois à Kolobe la bino, c'est-à-dire à Bengesi Batounionso, et dans la presse en ligne, et dans la presse locale, à Bengesi tout le monde. C'est qui bien, bon monde d'engagé, c'est qui plein, bah monsieur bah vendité, bah télé parce que espace c'est comment qui vraiment mon qui. T'as bah Kofi Olomide Benga, le patron de la musique congolaise. Conférence de presse et bandi, bon moni batu bazalaki, absence remarquée à Papi Mboma, azalaki te, batu habité le pourquoi. Il y a Papi azalaki te, évidemment, batu msupi bazalaki te, batu ba me poser ba question pourquoi ba été. Là par rapport à disponibilité à temps et à montre. Moi je vais parler par rapport à point haut mon port à l'obéli. À l'obéli presse en ligne, à l'obéli que ngai na linzara na problème na binoté. Na lingara bino. Mais bino nde ba titre botiaka nde et les aranga sko ba titre totiaka eza mpona bino ba youtubeur ba titre totiaka eza mpona bino. Imaginez nga na sala émission mo na bi boya kotala makambo oyo gros beba lobeli bino awa bokota te boya te mena komaka ke non bombe eyindi mutu bo abundaki clash ndika boya bokota mbangu yango to comprendre que te bolinga bi ba titre mo ya ko bangisa yango peut to tala ba titre mo ya makasi bombe Hiroshima e baluki po bolinga rango. Mais ce bosunga biso que par exemple titre moko boye te filles c'est l'émission de bien na kota na ngana tala bon mona pe to bana pe ko bonsa ba titre na biso malembe parce que tu ebi ki ate batalaka mais ce ba titre mo normal bile mo botala ate. Parce que comme qu'on banque ça artiste musicien à biso msou atemo aux besoin yambe moi je me souviens na yamaka miel de sang na tune makamu ya héritier Watanabe na tiela miel titre miel a benganga gros bébé longola titre wana tielinga oh ngabe makambo lobi na kati na bi je mamuni titre na so comme tatala ngo ba bangi dans la titre pour nini to sala ngo parce que bino so titre mo boye mama lamu bokota te mais ce rarement que et parce qui boye bokoti boye kotala eza constat oyo Kofi Olomide a lobby na biso presse yango nga na bete na ko répondre le pourquoi to sala rango ya ba titre wana M sous et comme la mato ya mon pao pour que à comprendre
que ba youtubeur balinga bango titre ya simple té. Il faut titre moi ba comprendre que non ba comprendre moi contenu ya émission. Malgré que le comme moi le kuta titre le kuta titre mususu makambo na 4P mususu comment pe bongo titre batima mususu tango kota na kata fond makampe mususu. Makampe mususu. Très chers téléspectateurs. Point mususu Koffi Olomide lobi apesi merci na batu nyonso surtout oyo bayaki na matanga na ba oyo bayaki na matanga te. Kota batu bayaki na matanga bino tout boye parce que les images sont là. Batu bayaki matanga te oyo pona biso et choqué biso. Moi personnellement je dis absence ya Jibin Piana na matanga Koffi Olomide ma bango et choquanga te. Moni et salanga pas cité. Et salanga y pas cité. Comprendre et soanga te. Pourquoi? Parce que Jibin Piana aza hypocrite. Aza hypocrite, il est normal. A moni que muto kuweza la te point na sa semaine na mariage ma bango. No ya nga te mkonga pe na kufela aya pété. 1-1. Force contre force. Côté ya wera sol balinga ba comprendre yangia ma mingi mais yangia ma un peu compliqué. Yanga basala makamfu volonté na ye. So pe simbita oyate. To mona ki ba innocent, to moni plus ba jeune ba jeune lelo ba yaki, to moni bango. Bref, et les cas nango déjà. Maintenant tant Koffi Olomide bato pe ba yaki te na remercier bango. C'est que ils se sont coupables quelque part. Que bato ba yaki te par rapport que non ngape vie na zara pe mabena ba petit na yango ba yaki na matanga na ngate. Muto aye na matanga na te remercier poani. O sali hypocrisie ou quoi? O le donc apota mona que non linga no ba rando te comme ko boye ba rando comme na o tata mobimba o comme na onde za bongo j'aime tout ça da besoin featuring na yo o sala na yo po olingi no susu bien olingi o bom ça na ba tamoro boye. OK, avant ba erreur passée o me rappelle ko arranger. Yonga na lobango papa Emma n'est plus. King Kester n'est plus. Bataboulay baza souté. Totike la légende le quoi ba Koffi Olomide. Le quoi ba nyoka longo. Bazé belé ba papa na so Verkis. Voilà, bazé belé. Ba Samangwana. Ba maman Bilia ba maman Tchela mwana. Toko talaka bango, toko monaka bango baza ba légende. Évidemment ba Koffi Olomide et ba wera son ba Jibin Piana. Moi batan oyo nza ba pesi no moi o bozo sa musique bo. Bo créer moi bolingo ko. Bo créer moi bon mokoti. Boko sala nzembo mo pona mboka pona kimia na mboka mais bato ba tendance. Okuna ve na kwen kuna aze la katanga era voine aya tia voix. Na comme côté parce que na ba na muto te. Surtout bo sa bongo jeune leader mo ya sika. Na habiter jeune leader innocent et comme j'ai mo lobi innocent. Jeune leader par rapport que non mise moko boy aya lobby abate ki daki no o na obaloba na te sia ngape na kota ka bo ngape na créer pe nemi na ngala monde et ça peut ka dépendre pe sala. Donc grand mot pao o comme na cœur moko boye ya ko bongisa na batu nyonso mutali boso Jibin Piana mutu pena li boso o ko luka pena kimie kota papa chéri. Ce que le poche qui me côté. Faire écouter, faire un et moi là. Oh, péché. À l'écap dans l'orchestre na yo, il ne faut pas bien un peu grand ou pas, bien un peu boss, bien un peu patron, mais le pas de patron na quoi ne appelle pas bien que patron côté wana. Mais ben on a Jibin Piana. Parce que le monde a remarqué na point de presse il y a Koffi, bah tu as fait rebaïté. Musique et baby, musala ngo Koffi, journalisme Koffi. Si on a rapporté parole ou alors attaché de presse, il y a mission oh yena na leader a balobana te makamni na oyate automatiquement musique Koffi net ngana dans na vibrateur boy so ba mutumo abengi conférence de presse ba to yabi ke na oyate donc musala e Koffi ngamo la miti na kat musala e Koffi parce que Bogard de la presse a quitté avec conférence de presse mais ailleurs ko beta tourner même ligne. Oh, na ko luka mutu moko boye ko soma modem na même ligne. Mais yo conférence de presse ya Koffi te. Parce que tant que pona ko espionner pour o memela ba gaulois Tony. Vous pensez que c'est baby. Donc ezako pesa passe.
parce que là-bas dire il y a Koffi Olomide moko a remercier Batou abi na matanga maman na bango andima été mais waze quoi à présenter mes sincères condoléances à ça on a ta tour à papa à ça na tour à maman abi attends na sala mabe mais maman na ngai maman mi avec maman ya artiste ebelé je vous dis na lia makosa mère na lia makosa mère danger na zo biso bongo makaya bwesila mungwa ozo lia makaya byango ona olia ni elengi o wapi siko mama batakufi na ye alemo mwana moka mukie ole ba mise ba bimi ala kitasa changa tina poto ba sakani na ba Grèce wana tout ba leki likola ba dero Rafini Ntumba afinge biso mama ale a créer sous base moko boyo ba zokisie tane base ngele kaka boye sans impact ngo ba ngunda na koma Koffi yo boko luka bata bokela ngunda bino na bo lukite boko luka muta bomenga makaska boga na suma modem na memlinga bi boga ba memlini ba modem da partout na ville yo comment attacher des presse ya faire parce que Koffi Olomide a ça na memling parce que yo ko suma modem na memling boga il faut na lukao yo pene faut na luko makamia ko tala kuna pi okeko loba nini te Nicolas Mokondi a ça la musala et puis j'ai aimé la présence de mon frère, mon grand frère, l'excellence comte, Charlie Prince. Il y a souhait, il y a propre. Oh, mais le monde Charlie Prince, Abimi, ok? Atouni Charlie. Ok. Ok. Il était très ému de voir Charlie venir. Yangonde Moussa to Linga. Zano pour n'artiste moro songolo, mais salande Moussala. Vous avez la surprise, vous êtes surpris pour le monde, vous avez un artiste, vous avez dit que vous avez tendance, vous avez ce que tu as maman a vertige, un gros bébé, il y a un vanda, vous surtout parce que vous comprenez que vous avez un moussala. Tout ça, la moussala, très bien. Les lots n'ont pas épinglé car à point. Na ma conférence de presse parce que j'ai eu de larmes aux yeux dans la monique Koffi Olomide à Léli. Nathalie Image n'a dit oh grand mon pao Koffi pleura. Koffi pleura. Alors qu'il passe ma bébé mais qu'est-ce que ma maman a eu à voir dans ma caméra sur Barando. Maman c'est comme musicien, c'est comédien, maman est presse. Maman ya bana matonge, maman ya bana bonde, maman bana kauka, maman batu. Et ça la ka passe, il y a le petit oyate. Mon père so pe maman pas kufi ko yate. Maman pas za bon moi. So ka yeko ko yate, so ka kufi ko yate. Fanda nanda. Voilà, merci beaucoup. On continue avec cette analyse pour dire que nga le bango a invité ça linga fie nga moko na émission. Pour na ko tala makut ko le ko invité. Bongo expliquer ngani oh gros bébé de la presse Congo ya manette na pratique trop kotanga na ba bougie kotanga na ba mwinda pétrole pour le naza la boina est-ce qu'on a internet à mélanger on faut na zonga ka na télévision ngala zonga télé oh faut cahier des charges ça oui pe na conducteur obi ki na banda boina boy poto ye baka nani yo tango na internet eso yaki na ba dossier oyaki nango be oleka pire viande ni tanga pesa nga espace to ye bana kalati. Vous comprenez que l'émission est classe. Avant de peine invité voilà donc merci beaucoup. Je crois que je le cas bien donc un nouveau marié Coco Dema nouveau marié caméraman réalisateur mais bali na musalo mais il y aura ma chroniqueuse batema boké ça pas de sens hein. Voilà donc c'est gros bébé je parlais. Voilà donc tout sur le score par rapport il y a mariage à DiCaprio na mwasi na ye. Oh ye moko abina nga jemima ngai nazala nga lokwa batali lokwa ba Ans Luzolo to batali moko lokola ba nani azala makolo asama makolo nguma mabonani Ginola to batali moko lokola ba bato ba yaka minene te na ba théâtre o te misho kutawe ma munene misho ya ma munene to la mo batali na so ba lava mais naza pena mukolo ya kati na pena mbiaka abi ngai nde bomona nga boye
bato bapesanga o 39 ans na 39 ans te naleki déjà 39 mwasi na ngai azali mama ya bana nga tobotani bana mibale batriplé e babalongani mama pasa tobota bana so mibale bajumelle. Alors na honoré mama ya bana na nga naboyi kena ke bala mwasi mosusu abokoyela nga bana ekozwa nga mwa problème na honoré mama ya bana nga bato so babiza bajumeau baneme ya yebisa nga ke non bana baza bajumelle. Voilà na honoré mama ya bana nga mais bokomi kokatakata ngo o abali mama mobimba bozwi exemple na ye na Edoxy ya ou ndenge aza na grand P botana Edoxy na grand P botala pena nani comme na DiCaprio na mwasi na ye écoutez-ni wapi Edoxy ebalani wapi botika mabala ya bato ekomi temps ya bacomédie babala parce que après DiCaprio et après la mutu mususu pe azobala après DiCaprio et après la mutu mususu azobala ya ba théâtre kaka ya ba comédien donc ba théâtre ba comédien donc ma balle les okweya na ba journaliste donc 2020 oyo tout comme na ba janvier 2021 ba février 2021 ma balle ekosopa lokola mbula. Alors tu peux te côté maramba batu basi ba balani na minute o be ba sala calamité ba sala religion na bango donc bo peso bo ba fleur au lieu que bo ba no finga bango et o DiCaprio ya bali mama na bango moi sona ko bota DiCaprio et ben internet pour ba mama be internet moi sona ko bota DiCaprio franchement. Voilà, je vais féliciter encore une fois couple Tigre, couple de Karine Mokondi et Tigre. Bozo peut ça va leçon parce que babi li bala tout et dans la vence et marée. So li bala tout na monte li bala banika le pas kimia rose on les a raté. Li bala tout dans la kicheri qui boko bebana. Mais bo bebani bo soigni le bo bundi na le ba même ensemble. C'est ça le mariage. C'est ça les les fiançailles. C'est ça. Prévenez qu'il y a un Karine Mokondi na baronne, na Tigre, donc maman Château, maman Noël, félicitations. Tout le monde avec na Karine, tous à la surprise, tout va comme la Déborah Bouang. Tous à la surprise, tout va comme la DiCaprio, na moi Snail. Tous à la surprise, comme il s'abisso. Tout le monde a dit que non, il va les a na février. Liba leza na mars, liba leza na avril, to lingi suma mona te ba moko moko na YouTube ba moko mariage de Karine Mokondi. Et que ça va te plaisir pour ne pas donner l'occasion à d'autres gens ba loba maka moko boyer sur combo na bino non, c'est pas bon. Donc tout ça là, mariage moko boyer ya moi obenga oni bokundo likamoko boye directement moi surprise moi sur internet. Ça va nous faire vraiment énormément plaisir. Voilà, félicitations au couple Tigre. Maman Simba père bien, père Simba mère bien. Bolingo ba cadeau yangonde bolingo moi boyo kanimba bo moko yangonde et que ça là vraiment plaisir très chers téléspectateurs. Big up à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas donc bateau pour l'engagement il est dans un espace Kuya Kasongo donc chez Mati Kasongo tozawana to ça musala analyse pour que vous compreniez pour clore nazo clore na likam oyo batutu ba omona on dirait ils le moi bien mais on a sabino très chers téléspectateurs émission oyo Mike le Kambazo sala oui c'est émission mais mukolo bato ko kunda na plateau wana babamani biloko mutu moko azoki place ko l'état oya parce que yebi que na ona o ba na conflit ba yoka na ate pourquoi ko sensa bomba na plateau et comment ba politique politique ba na ba limite ba bi que non ibe ko ezali biso te ba mi be côté biso ba ta tevo te ba so mi be côté mais bo sangisi boy na boy et puis ya nene na man ki ba na plateau moko. Mais il y a Sarah Tola, namani qui te comprend que non, baba non na Sarah lobby abimi, allez manika ekoya. Parce que tant abima ki wana pour notre moni caméra cachée bitumba te na ta na coulisse. Pour ba côte pas de kanzela moko ba ngos tuka ka bongo. Parce que leki ndeni, manika na ndaku netanga ke allo,
eza nini akei tiyaka non bino bango bayika wana eza initiative à bien eza idée à bien mais seulement façon ya kosalela ngo nde moko bato babunda na plateau nde place bino okopa keno mission oyo elukelinga problème parce que nalandi sara tola bien alobi so moko kota manike awa na obambe mulangi eda bilomo lobi bo oyo letotanga talango bon mutu mulangi donc ozo ko raisonner nini côté ba manike lobi Mike soko meko benga nani sara awa donc ozo pela mulangi pela supe na tobola ngo na chubiye ezo kende na ndenge moko ya mabe donc eza idée ya bien et que la sa chaîne et que ça peut bien affrontement moko bien ou alors confrontation mais seulement essayer de manière ou alors norme moko propre pour que mabe ezalate à la langue donc le par rapport à yango je veux pas me mêler à tout ça comme parce que na le bango mani kata sur la tena Karine mais manique c'est ma mère azaka bien la boss nanga dona ko manki ata mukolo mongo te mais le section ka lobi à se retirer na un victime autant à se retirer na un victime pour la fallait dans quoi une goutte d'eau dans l'océan elle quoi moi litanga mo na kata océan ça il fallait ni chaud ni froid parce que ça ni sous les caou kaza ni so ke penani abadon ça ni nanga makasi o sera longue fallait déranger donc bablo abonto fallait tanga ka kipa ka kokulu donc tu es ba mamto ça tant que longue permet l'artiste mo boye longue na kimia ko lokatolo ba maman pour na dénigrer l'artiste parce que l'artiste pour na yé aotala ba fan na yé aotala ba porte-parole na yé aotala ba CG na yé aotala ba directeur na yé aotala ba bureau na yé donc tant yo longo ça le quoi un goutte d'eau dans l'océan ça va rien faire ça va rien vous comprenez pas matika songo il y a des gens ba tous ba mela ba tous ba loba ba tous ba frites ba sandwich hein donc c'est comme ça ici hein donc comprenez. Voilà, très chers téléspectateurs. Donc, mère nangai man kifona luko parce que mon kebeta mama baku. Alors mo comme le pour la falim comme ça robeta liba pour la monde comme c'est héritier. Et bien il na fali likolo nana zola nana mbwa sumbwa les 18 nana zola nana mbwa sumbwa na kati wana abeda chou. Alors ça ba toute promotion donc et dans mambutu but. Parce que comme c'est héritier. Et ko créer moi hein. Et ça moi bien té donc bolam ya mutu to bossa na monter na moi ba moi amiki ka bo et puis maram ya ken qu'est-ce que fallait avoir dedans et maram na bino ba na ken qu'est-ce que fallait avoir dedans donc comme ça da héritier et ça que ba finga et pour ba fingoté comment fallait écouter donc et ça que mère nanga côté wana penza mais quand on s'est retiré ça là vraiment bien voilà donc nanga canal baba analyse nanga wana donc on a vraiment on l'a été je crois que na suki nanga wana pour dire que baba ni ba joyeux Noël hein déjà parce que dans la décembre ba meilleur vœu mutunyo sto linga nga na yebe na décembre moi na décembre na ko ba mututo linga gros bébé de la presse congolaise donc na Congo Victoria ba polinga Congo Victoria travailler à Congo Victoria faut base de gratification et c'est un peu bien fan à Congo Victoria abonné à Congo Victoria moi loko pourtant ba lien babi non en tout cas c'est moule ou tu pas maman tel l'osso tu pas papa tel soso tu pas mutu tel donc tous la bino bato bo soutenir à Congo Victoria par rapport à la fête na sentir bato linga gros bébé de la presse congolaise nga j'ai mana sentir que bozara yanga moi c'est moule loso soso oui les le côté pour na bino donc te fêter un malam parce que 2021 au bamaka malam alors déjà j'en profite pour souhaiter déjà malam pour na bino libala musala ou azana mukanda tazo mukanda mbongo bana do ba fleur ebele ma bala ndé na décembre ndé na zo sabino bon mon na YouTube ma bala ko se parle quoi mbula donc merci beaucoup c'en est fini pour aujourd'hui je dis merci beaucoup à Gisolo derrière la caméra et aussi merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta Levra pétrolier de Dallas et surtout merci à Ado Senga l'homme de surprise comité clair na Hollande merci na yo merci beaucoup à Guy Manzem les célébrités de Rennes habité au Guy bonne année on a habité Ange Quickie depuis la France papa Noël n'a habité Noël et les kakitoko donc c'était j'ai maïbé les gros bébés
de la presse congolaise. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.